mutu afula Fivet Mayemba ezalaka nde Karim Mokonzi mais ezalaka gel choté mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, biso nyonso tozalaka kokanisa ezali réalité ke gel chaud mutu afula Fivet Mayemba na monde ya YouTube. Fivet Mayemba yende gaz oyo aza nango grâce ya gel chaud. Mais na réalité, na analyser, na calculer, na vérifier, na monique ezalaka bongo te. Ya liboso Fivet Mayemba abima na net yemoko pona aloba na gel chaud apesa ye conseil na ndenge basanganaki na Karim Mokonzi makambo babanda kosala. Na video yango soki botali ba video oyo Fivet Mayemba aloba afinga moto te asilikila moto te apesa conseil moko oyo ya kitoko nakanisa mutu moko te azalaki contre ye mutu moko te ayinaki ye pona conseil apesaki gel chaud na kati ya conseil alakisaki valeur na bondeko na kikamarade oyo aza nango na gel chaud neti alakisaka tilelo alobaki même asololaka na famille ya gel na Afrique du Sud pona makambo eza koleka. Alors tangu wana elingi koloba Fivet Mayemba abimi na net pona apesa gel chaud conseil mais elakisi te ke gel chaud mutu abimisi ye elakisi pe te ke abimi na nsima ya gel chaud po azwa succès mais abimi pona Karim azwi gel chaud na super talent sikoyo Fivet Mayemba kuna azwi ide to asololi na batu bandeko ya gel chaud yango wana abimaki pona gel na pona Karim. Donc apesaki ye conseil na ndenge ozali kuna na super talent oyo ekomaki équipe nationale pona makambo wana yango alobaki. Donc abimaki pona Karim na pona gel chaud. Donc elingi koloba afulamaki kaka te ayaki ndenge moto ayaka na net pe azongi mais na nsima na yango bakomo kutana na gel wana sikoyo gel akomi kozala na ye ere moko aleki na tele show ya gel show. Alors soki abanda koleka na tele show ya gel show ezalaki pona gel ye moko te afula Fivet mais ezalaki pona atia Fivet na image po Fivet amonaki ke gel chaud amonaki ke conseil Fivet apesaki ye émission Fivet asalaki epesaki makambo na Fivet bien sûr alobaki na ye akompranaki ke Fivet na minute oyo ndenge aza wana akoki mpe kotya makambo na kati ya gel chaud oyo ya télé réalité na ye télé show surtout esengelaki asala yango bobosana te na lobi malamu azalaki na équipe nationale mais équipe nationale égale super talent. Donc Karim Mokonzi apusa gel chaud apusa baleketsu apusa afilora apusa Cynthia Wadol bato wana nyonso apusa bango na ba Juvenal Kibala pona super talent. Donc faut balakisaka batalent na bango pona bazala toujours na super talent. Bien sûr les Ketchu aya opesa yango kombo équipe nationale mais na réalité le kola leader ezala Karim Mokonzi ezalaki super talent. Alors gel chaud pona a existé trop à part
ndenge bazalaka na groupe amonike Karine Mokonzi leader ye moko mpe asalaka batele show batele réalité ye moko atali kota le ketchu asalaka tele réalité babetaka featuring na Cynthia Wadol yango wana Gel Show esengelaki ye mpe abetaka tele show sikoyo fo azala mpe na modele ya kobeta tele show soka beti ye moko soka beti na bato équipe nationale te fo aluka bato akobeta yango wana Fivette Mayemba mpe azalaki nécessaire. Alors tokei sikoyo mokolo nini Fivette Mayemba afulamaki ndenge nini afulamaki na nsima ya Karine Mokonzi. Bien sûr eza clair bolanda bavideo ya anniversaire ya Karine Mokonzi ya pyjama. Karine Mokonzi et pyjama. Donc Karine Mokonzi na pyjama. Alors, anniversaire wana ya Karine Mokonzi na pyjama yango nde moto et salaki ke Fivette Mayemba azala confirmé, azala considéré na monde ya net. Parce que batu oyo bazalaki ndima ba conseil ya Fivette Mayemba ezalaki batu nyonso. Batu oyo bakomaki ko intéressé na Fivette Mayemba ezalaki batu nyonso. Batu oyo balingaki bakoma ba fanatique na ye bazalaki batu oyo bazali ba fanatique ya batu équipe nationale pe ya Gel Show. Alors tangu nde a participé na anniversaire ya Karine Mokonzi la baronne a tcheye na loboko na ye ya mobali. Na loboko ya mwasi a tche Juvenal Kibala. Soko landi Juvenal Kibala oya landi na mopanzi ya Juvenal Kibala yemoko Gel Show lukoki. Simanango afilora aiko kota pembeni wana basali cercle babandi kobina pe kosala ntu. Alors Karine Mokonzi yepe na minute wana a interesaki apusa Fivette Mayemba pembeni na ye potala soki azana batalant po na lobi malamu Karine Mokonzi tango azako benda batu na ndenga mayele ezalaki super talent. Donc mutu nyonso tina mokola lelo soki Karine Mokonzi azo bendo pembeni na ye to azondima yo yeba toujours super talent ya Karine Mokonzi et continuaka. Alors a bendi Fivette Mayemba mais Gel Show azokanisa Fivette Mayemba azawana pona ye. Fivette Mayemba azokanisa na zawa pe pona Gel Show mais azalaki wana po Karine Mokonzi azui décision. Et puis kozwa ki décision fait wana leki mbala moko Fivette Mayemba a fulami sikoyo na réalité a komi mutu ya YouTube. Pourquoi ngana yebike na minute wana Fivette Mayemba a fulami? Parce que après ba émission après fête wana Fivette Mayemba a comment koloba jamais les susuke camarade nanga Jael na kendeke boye a comment ikotanga Karine Mokonzi camarade nanga a komi ko so batwana nyoso ba camarade na pe famille na ye yango wana a comment ko yamu kie l'équipe nationale. Mais Fivette Mayemba a zana ba talente oya kwa iko pesa pour l'équipe nationale pour afula malijoso makasi. Na lobi bien soko yena sima ya Karine Mokonzi eza super talent. Donc oyaka po ba tester ba talent na yo. Mais le kola Fivette Mayemba ba talent eza penzate ba talent ezalaki vraiment te oya koko pesa et koki ko sala neti na équipe nationale. Yango wana azalaki un peu négligé na Karine Mokonzi mais le kola ça participe qui na anniversaire ya pyjama donc ko fula mané ezalaki wana ko bimanaye abima kwa pesa Gel Show conseil parce que azaki pa ya Karine wana ezalaki bango misatu bazako former succès ya Fivette Mayemba sans koyeba mais ko fulama donc ko refulama na net na YouTube pona atika na chelelo ezali Karine Mokonzi na anniversaire wana yango bomonaka tango Karine Mokonzi akei donc Gel Show azalaki na besoin ya Fivette Mayemba
pote ke aza camarade na ye pote ke afula Fivette Mayemba mais posa yebaki ke Fivette Mayemba sakoti na net azali ya kofulama yango wana ntango Carine akendaki bakomaki bango mibale pona basangisa makambo ndenge nalobaki ke Joël Chaud akoka kosala likambo ye moko te asalaka likambo ye moko te banda abotama akanisaka ekomama bongo azelaka elimu mosantu esala na place na ye bon na sukisi awa botika na malamu ciao.